Ingénieur 15 Basile. Ça parcours moi trop horizon solo. Ouais, ouais. Ça parcours moi trop. Tout le monde n'a pas Kabosé Boulembi. Tout le monde n'a pas dans l'orchestre. Mais ni yo moko pe c'est la biso moi la moins intégralité. Peut-être la biso moi mukié. Tout le parcours on a aussi le logo dans les chansons du village. Ils allaient boni boni. Ingénieur 15 Basile. Donc la salle toujours la discipline. Oh, c'est une fois ça là. Pour la boulot on a ça na mokaka. Ingénieur 15 Basile. Qui a gagné poto liboso 10 match. C'est-à-dire le pourquoi d'ailleurs babongo parce que là vous avez ba Villa Nova to betamna lisolo ba 10 match ba lire soit ba pa bazwaka ça aura plus avantageux que bino que yo na loba. Voilà, on veut dire voilà. Ingénieur 15 Basile. Si on va jamais liboso ya chef d'orchestre la Villa Nova. Bon, oui, Azaï un ancien chef d'orchestre et puis des fois na yende espégayi à longwa qui na temps na été. Ingénieur 15 Basile. La répétition Azaï au benganga non frère, aider à répéter parce que il y a Azaï na basmaticité. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Bienvenue Balandinioso. Yakosa Leka Télévision. Chers internautes, merci pour la fidélité et surtout pour la confiance au groupe Sabiso toujours na chaîne Nabiso. Kosa Leka Télévision. Oui, biso to rabata ba news, soki ba news ya ali, to na posa aux artistes de mort beswat. Oui baba ma solo ningezo kende le parcours ya babatu. Photo ya na vérité si qu'ils ala bato mais la bino sango ndenge zala. Bongo. Et maintenant, to koki jamais ko bande mission sans qu'on remercier bateau ba soutenir biso surtout ba pesa biso ba force et surtout ba chance wana pour to propulser to sala musala bien ndenge za to kita sur le terrain. Moté na biso to pesa na Mos Bobo Konde, le fils de l'homme, moté na yo maître Rodrigue Yoko, le fils de l'homme, na pesi mbote Mos Diego, ba mbote na ebele et puis na pesi mbote na ingénieur 15 Basile, unique à son genre. C'est-à-dire jeune azo sala musala na ye pepele et puis nyon sezo le kamalam. Nous avons na invité na biso lelo ala muta sikate na télé soit ala muta sikate na industrie musicale, ala muta sikate na monde ndule. Eza bongo la personne de Horizon Solo. Horizon Solo misapiatalo. Mbote na yo Horizon Solo. Ouais, mbote Ken Mapuya, mbote na ba internautes ba tout ba otala biso. Et puis le président n'a pas pris le camp de net. Et puis si bena ba moté na bango ebele ba tout ba ozotan otala biso peu importe air vraiment donc la bosanité Tom Smart et Franc Rouge ba moté belé maman Leti Malunga ba moté belé donc baza vraiment ebele dans la même. Horizon Solo toza bongo na siège soit toza na Kije. Il y a les chanceux du village. Ouais. Pas Patrick Beckham, auto mon chef yemo toza na ye. Horizon Solo. Boni Basango, l'orchestre. OK, des boni orchestre de leka boni. Ouais, qui te vraiment orchestre vraiment très à l'aise. Voilà. Toujours bien. J'espère oui écoute en avena. C'est ça. Aller à répétition. Voilà. Donc boulot zo gende bien, ceux qui boulot zayi go gende bien té. Mais lelo rolo ngwate banda na parler. Voilà. Oya ozonga interview. Donc c'est bien mambezo gende bien. Voilà. Et on moni penda c'était vraiment la présence surtout il y a pour ça les cas. C'est ça oui. Talaraka. Horizon Solo to la nio pambate parce que biso to la bana parler, to bi parcours, to bi respect aux arango envers Mikolo, respect aux arango envers Batu. Ils a pambate pour yambinga na kati yo musala oyo yambangai, pour yamba chaîne na biso. To ligne un peu to kende moi likolo te mais to sala moi ligne avant Batu ba bossa. On sali parcours moi trop Horizon Solo. Ouais ouais. On sali parcours moi trop. Tout le monde n'a pas Kabosé Boulembi.
tout le monde n'avait pas dans l'orchestre mais ni yo moko pe c'est la biso moi la moins intégralité be la biso moi mukie to ba parcours na yo ti le loko na les chansons du village ils allaient boni ouais moi quelques secondes moi minutes voilà merci na bato ba ebingate OK makomolanga Horizon Solo misapi soin au président nanga lelo Patrick Bekama obenga misapi soin mélodie ya Congo na uti na orchestre ya quartier yanga moko nazaki président fondateur ya orchestre de best musique o ba musicien nanga ezaki acoustique disa match lelo azaki pe pa président Fabregas asala pe maram na ye apesi suma sana 3 jours azaki venda mo ebele après kolonga wana donc ba 3 jours ba 10 match ba autant orchestre ouais de best musique ça après kolonga wana nde na yaka pa Djiblu président Djiblu El Bouda na Canada voilà orchestre zaka na Masina tozali ko répéter après kolonga wana ba 2000 voilà kolonga wana sikoyo na ye sikoyo Jet Set voilà ya faire rigolo la chétan non na ye na pas président Kabose voilà Kabose Boulembi président Kabose tant na longo wana na ye mais c'est martelé mukie na Kabose Boulembi beta solo na nzembo moi je crois Zakala voilà tout le monde y parcours vraiment donc Zakala voilà oui Kishasa na Mbusu oui soyez prudent oui Bukambe tout oui bébé ça va voilà donc après kolonga wana nde na yaka Jet Set pas faire rigolo voilà vie professionnel avant là-bas de touche te ba ko les gars moi trop nde na ye kolongwa na ye Villanova ba réalité na kutana na ngona Jet Set kutela ngo suku na ye kutana ngo susu OK nde sala ye non nazonga parler na bosser na tasko ndeni na ko sala le temps avant de la parler na bosser na Moscou maestro apesi lei voilà opportunité à sala carrière solo voilà Nescoton a talent na bien lei déjà bon chanteur déjà Zara Emler toi respect Aimba déjà bien ça m'a amené bien na préféré na vraiment na la c'est ça ouais ça voilà donc mais na yaka pena na groupe les chanceux na sala pena test na normal champion Mandomba ebi OK donc na sala test na normal na biléoné na bossa si je me trompe pas test na les gars bien ti lelo pena oh pena na za lelo na orchestre donc il mérité mais Horizon Solo to moni CV za mo retourne na sérieux ça dit so total pena na marambo ba bengi CV eza vraiment ya munene belé et na toni to eba ba avantage nini oza nango na orchestre ozali o ezanga na orchestre l'équipe o se marteler da ça dit otikala awa o tia pena makolono awa parce que mabisiko lekine te pas ka bosser ngapna na yebi pas ka bosser Boulembi beta ba solo e kanga pe mokili bina bazakala wana na obo yango Horizon Solo ça dit mais nini sali ke o fan disane makolono avantage yani par rapport à groupe politique bon eza vraiment ebelé voilà eza vraiment belé mais na kobo ça na passé na ngate o calendrier yango esa lelo voilà donc ceux qui viennent ba bisinga na pona Horizon ya calendrier lelo voilà na minute na préféré o na siko lelo le kilobi des faté pour pena donc toujours actualiser moi makambo ba avantage c'est belé c'est belé parce que au moni musique na bata o biso sali tozali ko envier ba ene na biso nde bando ba obeta ba bombe ça ba succès bazo ke pe ba mikili ba pe ba ka ba nini si on a tala vinda ye ba bloko ngapi na za ko envier pa ba vie ngape na kutana nango voilà si on a ba parcours ya ba orchestre tout la outil et ça meli ngate c'est ça donc quand pas l'œil du maître on s'en prend donc na mo bina ye maramba ngo bina o ngai na za o zwango bina na ba noto na za ko penser que quand est-ce que ngapi na okoma lokola na longa mutabare voilà na télémion na zela transport ngombol mo na mataka mais pas l'œil bina donc senti bina ye na ba facilité donc tant na vraiment voilà Horizon Solo na sali au monde na zongi moi mukie na quartier aux allées là parce que ngana yib na ma solo soliste baka tellement surtout tangi entre autres to tanga ba pico jazz manzaka la pesi au mode na pesi mote na voilà to moni ba nani ba Bob Solo Agana Ngola voilà grand frère à pico jazz et puis baza mo belé na bosani ba Jimba Kompa voilà na mo belé ba nini voilà mais yo za parmi bateau c'est-à-dire
mabango le obosani voilà maître wa bimisa ngai Jita Boss voilà Kabunda Jita Boss ça dit makaliseke na musika mais nini esali ke yonde na moni le roi o se marteler na maman ça dit yo pena na moni le roi ndeti yo o fandi si pena indusa maman et puis o bimi na kati esika bateau bazalaki ti lelo esali yo bo eza chance eza travail ne pesi réussite à boye bezani bon eza travail eza discipline eza pena mama kamebele omoni biso na manzale mbeza le roi finier OK ozamba OK siko na finier wana ba fruits eza belé oyo ko bima na kati wana voilà ngasko na bimi anana c'est ça ozamba c'est ça ba tutu baza wana ba kombo tu otangi wana sont des bosseurs ba beta guitare bien ozamba ba beta bien mais nzambe mo ayebi ke oyo manga oyo anana oyo anana oyo pomme de terre oyo boye voilà ozamba ngai nzamba préféré ya chani nga anana c'est ça donc et lobité ndenge nga na zui ba avantage ba ndeko na mususu ba na ngote et na leki bango non na lobi bongo te ezala ndenge nzambe asali makamna ye peut-être nga lelo naza boye moi lobi moko oza susu plus que ngai si on ngape na odinga te na perdre d'opportunité donc nazaka toujours na discipline oyo esengi fona sala pona boulot na nga na osala ngo kaka Horizon Solo TV za radio te nasi bato baomona yo si ngana na osenga pe nozongela biso mwa sima ngana lela to zakala na ebite so misapi ane ko beta bato bazonga pe na mwa bayoka pe na mwa plan voilà apaka bose bulembi mende na réseau mende papa kimana elenya vumbwe na boaka talo wa Johnny Membe Horizon Solo merci vraiment artiste merci pour na plan merci bato bana parler bozongi Horizon Solo ça dit ba jeune oyo ba fandisi makambo oyo ya solo ça dit kala to yebaka ba flamme kapaya to yebaka ba vena biso ba wenge ba japonais ça dit basala ba lignée na bango mais Horizon Solo ba bimi na bandenge na bango ça dit ba s'inspira pe ba joana mais ba kibondengo ba bimeli na bandenge na bango puis to moni bango ti ba méritocratie lelo Horizon Solo mikili lisolo a poto na biso yana lisolo te betama koleka lisolo a poto Horizon Solo pourquoi ils allaka choix ya yoka kande ko kende poto parce que ba rebelle na orchestre ça y est, Laurent Nabi qui est bien dans ma polémique, mais toi on a choisi photo bétali solo. Pourquoi opportunité kaka ya yo? Bon, des poteaux. Orchestre, voilà. Ils a yangate orchestre, ils a président Patrick Beckham. OK. Et puis ils a la administration, ils allent. Voilà. Dans l'orchestre, ils ont raboué, biso tout dépendrait pas leader. OK. Donc tant que vous avez sûr et tant que vous recruter dans quatre orchestres, faut payer ça. Le meilleur où il y a eu aux alentours. Donc, ngai, ils ont été surprise par ngai. Ils ont voyagé, ils ont été à Mikiliwana. Ngai, ils ont été ça. Ils ont été à travail. C'est ça. Donc, biso tout peut, le passeport est content à niveau ambassade. Mais, nous avons gagné ça là, nous avons visé Bimagi, mais ça là, ils ont voyagé. Et le but est de nous qui est là, nous avons été. C'est ça. On peut pas parce que les panneaux circulent encore. Donc, ici, liberté. Tozali tozaza na ba voyage mususu tozozonga susu ba kala mingi te donc nasi na ba frère mususu ba kenda ite to ba sama susu par rapport effectif déjà na waka miracle nzambe Horizon Solo mais obi ki okenda poto liboso 10 match c'est-à-dire le pourquoi na le babongo parce que l'air bozanga ba Villa Nova to betamna li solo ba 10 match ba lire soit ba pa ba zwaka zara plus avantageux que bino que yo na loba. Voilà, vrai dire. Voilà. Ils allaient pena balala ba pas belé mais mambo ndenge baluka yo ke poto liboso 10 match. Quel nara mystique. Horizon Solo. Miracle. Choix ya président, confiance kaka nengo lobby ou bien ndenge ni. Bon, 10 match na PC mbote wala frère na ngai. Voilà. Na PC bina mbote. Ye abeta na orchestre na bisoté. C'est ça. Ye azaki ancien chef d'orchestre ya
Villanova. Si on va jamais bosso ya chef d'orchestre à Villanova. Bon, il Azaï un ancien chef d'orchestre et puis des fois na une espèce à Longwa qui n'a tant été. Voilà. À Longwa sur na tant été. OK. Tant à Longwa à ça sur ma ramnaye et qui n'a pas bien été. Voilà. Après 10 photos sur la rapine. Et bien ça va pas naé surtout bien ando aider na répétition Azaï au benganga non frère aider à répéter parce que il y a Zaïna basmaticité. OK. Ngana sala ga équipe wana to va bien horizon sur la tigala au côté pas bien affilé. Comment nini bien affilé. Comment nini on appelle ça la ndire. Te hein. Ouais betali. Ozo ba horizon solo. Sikoyo donc on a pas chapate. Kuna horizon ndeti. On a passe temps. OK. Passe temps. OK. Ozo ba. OK. Nde na on a félicité frère nanga 3 jours très jadira. 3 jours de retour hein, de retour dans la maison on sentit que na ye mutana vision comprendre que a ça ma momo bo mo na ye na fonctionner. Voilà. Hein? Azongi. Et ala ka bongo. Tu vas mususu ba ole nganga na soni. C'est le temps. Donc concert reporté par la PC. Voilà. C'est le temps, c'est le moment donc il y a pour regarder azonga de façon que pour acoustique des match de Paris mais faut que ça salipe déjà pas bilo rebeti orchestre ezali est-ce que rozonga souci ma vraiment nga pesi concert matota ba bi concert na pesi na solo li c'est ça pembe unique chez Talobaka horizon solo sans critique sans ko mundu di pembe yango mettre mela kadema c'est ça donc na bi sur na solo li mabe pembe yango 3 jours visionnaire à comprendre qui boule azongi c'est ça tous les anganga na sonité c'est ça horizon solo après poto soit na kati ya poto horizon solo à Kimi ngala horizon solo à Kimi net panzana wa na ebiso ke ngalo kwa baebeke na bureau na yo mutu na yo toyebani benga na sina komela ku depuis mikili père okia pepe tika biso nyonso na suspense ezalaka nini lisolo ko Kimi Ken Mapuya omoni ngala chancer voilà nzamba tchade ya ba grâce ebele kati na ngai donc état d'esprit aller na woki mate na koma pe na potango biso to revaka na koma ki to bandi na Grèce to Paris Belgique Allemagne na tamoli nous allons bena à l'aise biso zali te yo ba cheli o mettre mo boye a surveiller o tambola ka boye te biso ya bena à l'aise. OK. On s'en prend. Na beta 2 jours na Lyon nga moko. Orchestre tiré na Paris nga ke na Lyon. Souvent aller mutu mo boye voilà. Mais dana kimagi. Voilà. Na aller kuna tamaka mate. Et salama bonela yo te pozonga. Beta no lisolo salama pona nini. Biso tu vas chancer. OK. Orchestre na biso donc pas même 3 ans. Déjà tout ça mama boye. Si on a ouvert ça net nini. L'idée o bino bogo tia wana o bomo apenda ke yenne numéro 1 na mboka ngala moni selon eza na play du maître patron ngai ko ako ça va posa motema nanga lay du maître Patrick Beckham ako ça va posa motema nanga nyonso oyo esenga ngala musique na ozwa ngo voilà si on a oluka sufuna sa ndetini na kende wa oyo na kende wa esama bongo ndeni voilà ngala longola na zona téléphone sika. OK. A changé téléphone et puis ba pesinga lika mobile sim na bango kuna voilà sikoyo tant na ye ko chango na place na zaka na WhatsApp GB na téléphone la kala si on vit que na France WhatsApp GB ana no ça et bloqué de ça il faut na installer WhatsApp ya sika si on sim baté na boak sa mba mona tiya bon na komo sela si na mikili na chombo wana on perd des contacts donc ba tutu ya kimba obenga nga ba oswa ngate si on peut siko tema et comme loi dérangement ba tutu ba obenga allo ya zulanga ba koli ba mutu mwazo ya otikela yo wana et comme nini on a na yaki ya pour musala et comme tinda to nini on agence donc par conséquent ba za la obongo OK on prend tema ba obenga nga ba oswa ngate allez. C'est ça. Ba créer mbamo ils ont Kimi. C'est ça. Mais tous allons na biso wana vraiment à l'aise ba show na biso que non ça la wana na Paris chez Bokuta et puis na Allemagne tout ça lango à l'aise sans faute. Voilà.
ngai nazonga na ngai horizon solo de retour ça dit bato surtout comme abe horizon zongi bato bandima te na aéroport là s'il vous plaît vraiment horizon solo vraiment to kota moi li solo ya album histoire ça dit babi yango ni album du peuple na mi tuna nan Patrick Beckham bato wa linge pour ani bon c'est-à-dire là, en vrai dire, pour ne pas vous flatter, voilà. Partout presque ce qu'il y a Kende, comme Kiti ça, il y a président, il dirait Batou, parce qu'on peut se confiance trop à parce que moi musique, musique Batou va faire confiance. On peut manoper bien, au salut mamounion soit bien, mais mutu pas joyeux, ayo kayo, soit à sombo, soit à télécharger. Il y a un problème. Mais Patrick Beckham Batou ba pesi confiance c'est ça mon pona nini ya koyeba eza chance c'est ça nini na oyeba. Merci vraiment à la peuple congolais, merci na ba mouré tout à la bonne musique partout dans le monde. Même ngai voilà na vraiment fanatique à part aux musiciens na fanatique il y a présent ngai Patrick Beckham parce que ayembaka bien voilà aza humble respect donc lingane ku ba polémique pété ba problème nini bo rien de yé pendaza ku du papa mokambi asangisaka voilà vous comprenez donc et puis soko sa boulot alingaka asala elomo boezala moi sika bien si ma mneso to ça déjà ça abaksa moyen tous na mambo voilà yango siko eza siko secret na ye c'est ça. Mais les titres na biso ba ex préféré et lobi si fort voilà mon ex préféré mutu dabo kabona ya goza sou préféré et surtout ba nzembo pe le roi ya ba maman voilà ba biso ba to perdre ba maman to se consola na ba nzembo wana courage ken ma merci artiste ça dit to se consola na ba nzembo wana artiste wana wasala musala na volonté nyonso et puis vraiment au mona une fois nakutana na fimoro Aibi Patrick Beckham afana na avenir na ye nzembo ne beta obetelanga Patrick Beckham ndenga zala donc inutile osala ose martelango trop to beta nzembo mo za na kati wana album histoire visa gratuit eza chanson na voilà obangi na chant défaté na profiter pe kopesa mauvais JC Moussoué ma visa gratuit 20 fois l'air boss voilà ya madame Minouche Koussa maman ya bana teme na omona mamoko roi c'est ça nazomona moko Francis Yembe apesi ba moto ebele ngana na titre moko visa gratuit olobi wana eza vraiment na ebité sona kopesa président nga ba merci combien de fois parce que orchestre eza no trop jeune leader atali non ngana kolia ka nga moti OK faut so ngana na 5 ba musiciens na baza atana 2 voilà vous en prendre pour tout tambola bien OK album ya liboso président tala pinda boabi les abos horizon faut cha titre on voit OK mais après ça quand monté après ça pena chef d'orchestre na fils la sey voilà biso mbale opportunité to cha banzemi ndeta ngai na swaki chance wana na contacter ve na JC Musoma OK mais ve pas solo la yinera masolo ke naka voilà très bien l'équipe bien na yepe na zongi message pas prise na prise nganze mo déjà ma mtu carré ya solo to bandi pe ba boulot donc les abos beaucoup national déjà il faut clip nango c'est ça c'est ça horizon solo c'est dire na otinda bino internaute danger bolanda biso belé pour découvrir album wana histoire elle est chanceux du village l'œil du maître Patrick Beckham na kati nango bo mona nzembo moko visa gratuit ils sont déjà disponible depuis le 22 septembre 2023 déjà voilà ils sont déjà disponibles pour découvrir voilà il y a téléchargement voilà bon tenez bon consommer nzembo za wana pour belé bon moi pena la bonne musique est allée ba message ezali wana ya bien bon découvrir vraiment donc ma belle mélodie donc OK yango là vraiment ça dit to fandi to la muki bo to moni chanson moko challenge na biso kezo pesa ma fort challenge Patrick Beckham me ma biso ou bien bozo me ma biso na ebité est-ce que grateler biso ngata chanteur azana ate mais grateler biso kaka ça dit to yokaye pena ta moi 10 000 au sala ba bengela na policier à sa vocal yo sala biso bien ça dit na profiter le temps ba benga chanteur na saluer Mama Dina Roland chef depuis Lomé na pesi ba mbote siko zali na pesi maître Igo la Malunga
depuis Lyon en France. Napesi mbote en héritier Mampouya Espérant Mampouya RK Nord Rigen Kabamba. Napesi mbote massa. Yorick fait le maréchal en fonction. 1000 esprits. Mutuna oyo lo bagina yambaye ye azali Tony Kaloubi Boss 5 étoiles. Raphaëla Moseka comme son nom. Napesi mbote na Yves Nakasila, c'est-à-dire agence de voyage. Au niveau voyageur qui est de SIDAF, au Tinda Bakoli, soit au recevoir Bakoli, agence de voyage Nactral, Nactravel, depuis Afrique d'ici, de Rokuta, Yves Nakasila, c'est-à-dire, nous avons ça la boulot bien, et puis ma mounion, c'est ce qui est vrai. Bon. Challenge, Nzemboto Ebisibino, et ta chanson, moi, Mbami Nakati, il y a l'album, ils ont un 4 albums, je crois. Ils ont un 4 albums, voilà, histoire. Il y a un 4, c'est-à-dire ils ont fait ça, penza moi makambo. Et puis tolinga to yo kango ici sur moi mukie na si boyo ka. Artiste na biso azo gratter ngo penza moi mukie puis to reyo kango to yo ka challenge ndenge ezala. Ya chalite ya. Ko moi parti. Voilà. OK. Tiago. Artiste to kene na moi challenge parce que yango nde yo sala biso moi mikolo. Voilà. likambo towelelele kaka la tobongisa tokoma famille nzoka na motema kanda esila nango te na komprenaka bien te legimet nalobaka lelo napesi ye raison nanango akoki oboya bokosi lokola yo moto olamusaka nga na ntongo soki sosala mosinga te oye na ngai yelanga très important soki mpuku atimbeli kendako oyo basomi nyewa koya te po ete eza na setisaka provision loso eza etedi okobanga kokima koboya kufa na ye nanango akoki oboya bokosi lokola yo nanango akoki okima bokosi lokola yo nanango akoki oboya bokosi lokola yo moto olamusaka nga na ntongo soki sosala mosinga te oye na ngai yelanga très important zingamiao Pelitier Magwero, ça dit toi qui n'a pas kunga, toi qui n'a pas solo, merci artiste. Challenge et Ali, et ça sur le marché, bah tu vas consommer un peu d'ingé zara. Merci vraiment à l'artiste. Horizon solo. Ah bah concert les zones na poto. Là on a assis to chité pendant la mois souka. Ouais. Oui challenge moi peso ya tia date. Habité est-ce que bino date ezali parce que tu yebi père na bino azali wana Fabrigaz ana casino to soutenir ye ndenge ezala rara et puis est-ce que orchestre ba date ezali na poto parce que degré oyo ya rivalité mamba musique ekomeleli Patrick Beka minute aro affronter ta Zénith défaté voilà est-ce que ba date ezali artiste confirmer biso ngai naza musicien na kati orchestre soki programme ebimi na administration nde na opesa message donc nga nakoya te na créer date mwa lokuta ndeti balotre ela baopesa badate mwa bakalandrie ba Paris Foot voilà programme eza na lokuta voilà oza wampate na osala bongo te administration soki ebimisi programme ngamba bo alo ken ya ndeni yala totanda tosolola voilà napesi mbala moko eza bongo po biso doit battre pena ya ba tic tac biso so programme eza nde topesi information soki eza te tovandi ole toya wana tobanda kokosa bato tobanda oloba babilo mo wete c'est ça c'est ça artiste babilo oyo yango Fabrice Ngoma na kratos aolinga te voilà Fabrice Ngoma mon ami Ngoma tempo napesi yo mbote ya mutu na oyo defate yo voilà yo maréchal Paris Aleli na solo ya pemba voilà ça moi ma songa bien exact artiste dans des abos Casino de Paris le 31 août voilà so biso to la production te nga vraiment na soma bien parce que toi on a 2 ans nga zo 2 ans Schengen na on n'a pas prise voilà et puis na limite prise à Zanakine déjà on a ta prise à Zanakine nga pe na ça ta fort na soma ta billet c'est ça oui pona nga visa na nga na soma billet pe na assister voilà Villa Nova équipe des rêves voilà Horizon solo TV zangonga ne to lobara ko sa masolo solo nous a tellement belé mais ils sont asima pour na continuer parce que actualité si la raté tant que dans vie actualité tant que misapino to sala na actualité rozala moi ba dédicace maloba suka et puis to ye banenge makambo okende bon programme ezaka mingi samedi oyo le 2 toza na marché de la liberté na village Pralima
bengisi pena bato tour ya la bonne musique bana chango moamba funa lukunga boya wana vraiment to savourer vraiment la bonne musique ya l'œil du maître boya wana vraiment bon na équipe d'avenir boya mona ba beau gosse ba bon chanteur boya ba pelitier moma boya mona pena ba horizon solo mais ça puis soin soliste star donc boya pena wana boya comprendre une équipe de rêve équipe d'avenir ndenge pena ba sala pena ba boulot na bango. Et puis bambote nanga ipa Diego Kitomi l'explorateur na pesi bambote belé pa net dinga mama social na pesi bambote belé lisusu pa Tom Smart et Franc Rouge merci pour na cadeau na bosanité basé belé na bosanité lisusu cordon plandi binano mwana papa Jano binano na Kratos Gérard Ogui na bosanité Robert Chimweni, assistant de l'homme, Juma fils arabe, la Bossanité, Julians Amaroula, Mokonzi, Terminator, la Bossanité, Gabin Kakodi, Joël Mola, Nathalie Soussou, Akota Luanda, Youssouf Mavakala, la Bossanité, Djibril Ndombe Casimiro, lui-même les boss, la Bossanité Sousté, Mauvais Blanchard, Kiangani, Mauvais Pipiou Moussada, Carla Biamanoir, Mère Suprême, Nabo Sanité, Déborah Boto, Femme sans hydroquinone, Bosani Sousouté, Nangambo Nathalie Soussou, Zingania au garçon relax. Garçon relax, Papa Bio. Nabo Sanité, Gary Well GI, Makolo State. Bien fait, Rabi Boko, les poches à Congo. Défaté, Galon Manganza. De Paris, à Olobezate, de Chine Inda, Bambote Belé. Honorable, Eliezer Makuba, la Pési Soussou, Cariston, Bambote Belé. Dans l'élifort, dans la casa, vraiment tellement ébélé, tellement ébélé. Donc, merci. Voilà. Pinchanki Moussoda de la presse. Okay. Eric Bita, solo la bien, Eric Bita, solo la bien. Solo la bien, Eric Bita. Patrick Pete Bilamba Ebele. Na Bossanité, Batulanga Bazé Belé, Patrick Moukomene, David Ouastana, les fournisseurs de la capitale. Voilà. David Ouastana, les fournisseurs de la capitale. David Ouastana, tu peux sur monter, Talabiso, Kosaleka TV. Défaté, Joël. Voilà. Merci artiste, merci. Nenge tolobaka TV Zangonga, tomoni toye et pas artiste ayambi biso asali minene telwa bino misusu bozo sala. C'est-à-dire horizon solo akenda ba poto ba mambo belé ba 2 ans ba viser zali. Azoyamba biso na moi facilité, ça dit bo facilité biso. To pesisa makambu to lakisa bino pe na ba TV lokola bino ba pesa bino ba chance ba sens wana et puis pour ba TV eza ngonga ndenge ezalaka les cas télévision chaîne oyo ezo pesa ba artiste musicien chance ya komonana zéro bêtise na chaîne et puis ba insanité a buzo bezate bo muto sala émission to fingi mutute to lobi eloko mabete to remercier lisusu ba bato bazo soutenir biso ba Mos Bobo Konde Mos Bobo Konde mbote na yo Mos Diego Mampuya na pesi yo mbote siko zali Naomi Mampuya na Musengi la maman de Bianca Chacha Black pesi bino ba mbote pi to kutani mbala sima TV Zangonga ciao Napanga jerena Claudia Muswemba atoboyinga lelo me bagelo beko banzanga limisa Dario Minji le loco les Iraniens dans son relax.
Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile.